dire que yé mutamalamu yé Kofi mutamalamu na musique à Congo. Allez bisaka. Amusaka na biso toni. Ole mana Congo na ngai quoi. Mutamalamu lokola na musique à Congo azate. Yo mutamalamu, okeno coucher na moi ça king question na ndako king question poani. Soza mutamalamu. On a soza mona na pose wa succès, azamona devant moi na derrière moi na succès. Mais na loba na ile na otalika boy. Oh, musoninga ka moi si na yeto mona na yake. Toka photo pamba ba fana bakanga na bika okeshe ba kiza osala te. Moi si voilà moi si una mwana moko ya falia moi si et ko déranger bato ko madame oui alobi beaucoup abako piquer crise. Ya on a bi oui beaucoup piquer crise. Oui. Mutoto yoka ki bafunda pour na viol. To banga ezala solo za lukuta to banga qui a violé mwana na biso. Je suis Kofi Olomide, le patron de la musique congolaise. Est-ce que yoka d'ailleurs fallait finir dans ces abatu ba fesse? Wana za obiso to mona ga bo to mona te bo bana misala na ndako. Ilunga lobi amelanga mabele. Abe ameloni ni? Amelanga mabele. Fibe mabele, mabele fibe na gasi sezo we chwana na fibe mabele. Yo. Donc ilunga yono zana au moins ki bango ba wa PD. Amelanga bat mabele. Donc ngamo mbali o milanga mabele. Moi qui va PD, bino ni ba PD. Boko c'est la batu makam. Et puis ilunga a et puis ilunga a misete. Aranga fere. Yo ni melela yo ni do faire anga tinge pa na nga so pe na buto yo sala ta ilunga. Na kindo kino zala nonga. So na buto pa na nga na lakyo ilunga okotikala na porte on a tina tongo. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très heureux de vous savoir si nombreux, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez déjà en ce moment, partout à travers le monde. Aimables fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, restez connectés parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Mais comme vous le savez bien, cette émission en caractère social, culturel, qui ne cesse toujours vous donner des informations fiables et vérifiables. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons réussi Alexis Wechi, avec qui nous aurons le temps de parler autour de cette actualité culturelle et pourquoi pas politique, parce que Moka et Zamwa Malade a vite fait au survoler
quand même autour de cette actualité politique. Dossier Moutamba, qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il a démissionné ou bien démissionné? Sera démissionné, que deviendra-t-il dans la République démocratique du Congo? Nous allons parler à présent de l'artiste Fally Ipupa Dicap La Merveille qui va jouer un concert au niveau à Dubaï, Calamité, après Angola. Et sur la des concerts, il y a Fally entre l'Angola et le Dubaï. Mesdames et messieurs, pourquoi pas tout sur là dans le sujet où ils ont récent avec notre invité qui est déjà dans nos murs. Bonsoir, bonjour, Witch Alexis. Ouais, saluté archevêque Michael Okama, archevêque de la presse. Ouais. Les patrons de Africa Elengi, saluté Nayo, saluté à tout le monde, na bateau tout barota la biso de partout, et plus particulièrement na bateau basouté na rabiso. Là, je vois directement Lorenzo Papi, bateau comme millionnaire silencieux, les richissimes patrons. Na Dubaï, hein? Na Dubaï. Mais hier, ça a trop moqué le moment, mais pas basé na Dubaï. Na minute tout au sol là. Ana mboka maoboe. Na kati en tout cas. Lorenzo Papi, bateau comme millionnaire silencieux, les richissimes, je te salute. Un grand merci. Montamayel ya solo. Ata balobi obomimbo kamobimba. Solo qui maître Justin Kieri. Baro de Chassa. Akosambela yo pe kolonga biso to kolarati maître Justin Kieri, c'est la tête qui fonctionne. Merci beaucoup maître, et puis un grand merci à Abraham Wata Aigle de Djobour, génie Abraham Wata Aigle de Djobour. Ituni mes mamans, la maman des mamans, maman Mimi Ituni me maman Nicole Iloute Nicole, maman Kato Nimba, à ma grande sœur chérie Clarisse Mouyem, il y avait Nangai Guilhem Tsebe. Il y a Willy Mouchen 243, bien réseau qu'on a été code mondial. Il y a Willy Mouchen, topé sur bon. Biso tolela bon ozaki na biso tolinga yo pe tozana yo tozape bato tokotika tokotiko jamais ya Willy Mouchen code mondial. Salut écoute na biso place azali to ebité so azap mais salut na e bambote na biso. J'espère que comme la biso et puis JFK mon vieux Jean-Flavien Kaniki papa maman Jean-Flavien Agito Kaniki. Naoka papa kala na pisi Azaza papa non tombé du ciel. En tout cas, il y a extrêmement bon. Il y a l'incarnation de la montée. Jean-Flavien Kaniki, il y a maman Sandra Agito Kaniki. Salutez à vous maman. D'accord, on va profiter à cette occasion. On a pu s'embouter dans Yannick Kinia Rombox, le millionnaire congolais. Yannick Kinia, Mamotenayo, passe au Talabison Nakati, Afrique du Sud. Légal, il y a Louis Vuitton, ils allaient qui tomber. En tout cas, il y a Bukamaki, Nenga Majeté. Et puis, je me permets d'ailleurs de bien vouloir saluer. Là, nous sommes à Zambie. Cisco Kitenge, donc Cisco, salut Teno Yangwana, Cisco Kitenge, Nakati ya Zambie. Alors, Tozongelio, Alexis Wechi, Boni, concert, il y a fallu les Kandegeni entre Angola et Dubaï. Donc, to banana à Dubaï, produit, ils ont maison Maman Chimène. Ok. Maman Chimène, ils ont produit événement monnaie. Maman Chimène, ils ont structure pe société. Même colon on a mobile, pot, mais on va ta maman, Maman Chimène. Et boule rendre ta mère. Mon colon producteur on a mobile, il vient biso. En tout cas, to pe simbo te place à ça. En tout cas, organisation côté Dubaï qui est bien. Voilà. À côté surtout organisation, il y a moni pena, ba frère na biso ba Camerounais, ba zui makam na ba frère na biso ba Ivoirien, ba zui makam na boko, et puis biso mo ba Congolais to zui makam na boko. En tout cas, concert wana à Dubaï nazo recommander mokili mobimba to zala wana. D'accord. Neto utaka de partout to yaka kin pour nos concert à l'Erei. Donc aussi na pena ba to États-Unis baya, ba to Canada baya. Bata France baya et puis toi dans moment vacances tu profiter et les caca dans les vacances. Le concert à Dubaï maman nandou l'archevêque Maître Lokambe. Est-ce que vous avez les seuls, bon, je dirais pas les seuls parce que les tout premiers artistes congolais habitent à Dubaï? Il y a Liboso. Oui, opena habite à concert parce que maman Kofi et nan Kofi Olomide a salari choqueuse. Habite choqueuse bazoa qui habite à la boîte de nuit parce que balingai batsa concert ba mona ba biezo te kamate ba forcer ba biete kamate ba bon le roi déjà topé ça qui est bon et puis moi son samon ezalate les temps ya ki ba betsa ki na boîte habite choqueuse malgré pas bête choqueuse na boîte ba topé ba ki pété donc mais ko beta pena concert
que concert pena ya concert que salle batu baye ndole ya somo eza mbala liboso artiste Fally Ipupa ya moni toloba ke Aigle aza guide ya solo aza détecteur ya solo parce que moni ye moi linga koloba te aza guide pona ko éviter ni ka ba problème bato ebele ba weli la ba komo ba guide mais baza ba guide te parce que pose la guide faut za mutu ozo découvrir ozo comprendre et puis oyo bato bazo na sima na yo bazo landa trace na yo yo ozo boza guide comportement mabe makambo bakango na viol mabe bakango na kobeta mabe bazonga be mabe nyonso mamutu mabe bato balingi pe kolando te ombenga guide ani mais elle est règlement Fally Ipupa nyonso sa balanda ke guide na ebisio mala liboso Dubaï sous les airs de saveur mais Fally no mais ils lengia na Dubaï bazo concert ko yina somo tala kaka na bamboka wana bazana vacances ya ba concert en tout cas Dubaï bamboka wana même pour mona ba musicien international ba beta na passe oui mais si ko fallait jouer action on a ça la plus de 7000 places à part to beta na moment ya festival je crois na moi festival wana expo na moi expo wana so Zakari Babaswe wazalaki déjà ya yete pas invité azo bazaki ba problème na Weranson voilà mais ça expo Fally babingisaka na organisation babingisa ba Gims tout ça voilà. Mais après un concert pena na Dubaï en tout cas maison maman Chimène te batika bino ba makasi parce que au bet ça fait na Dubaï wana ba black terre avec ba $200,000 faut ko 300,000 donc déjà mboka ba papi Lorenzo papi bateau comme millionnaire silencieux le richissime patron ba maître Justin Kieri ba voyage wala tanga ye concert wala Québec concert ba profiter maman par rapport ya comment on appelle ça par rapport il y a vacances oui Tokyo notre bin ba descendre Dubaï za mboka non ya vacances il y a ensemble mboka tourisme mais avant Dubaï tozana Luanda pe bana en tout cas ko yinda kuna pe somo na biso Paulo Tudilu promotion kezongi mais faut bien pas fait que lenga bien pe Alexis officiel pour dire mais biso tozana compte ya président Visor Alain Visor azani waza warrior na yebi aza président na biso aza président il y a tous les warriors surtout n'Angola président Alain Visor na PC Bambote le président de tous les warriors et puis le président oya solo aiko assumer azui ba charge na nenga solo salute mon président Alain Visor donc de temps en temps on compte Alain Visor mais Paul tu dis faut que et ça la mais pas la zo bouger te azo faut bouger ça bien mais côté on a monde ba warrior baza penza motivé de ouf bazo ça la promotion na bango parmi ba warrior ou ba actif na monde ya Angola photo tsaka bango ba warrior ya Angola Luanda ya partout ya Kabila ya Lufu ya partout bossa na Brazate bango pe on habite Braza ko tout somme Braza pe rasomo mais na habite bango pe photo pour ba ça nit bossa na Angola keba parce que tout ça stade de Mato na Angola ya Kabila drapeau tout ça pour Braza ko de pouvoir na mamutu pour Braza bazara net bazala biso déjà pour Braza to wana bon net ngai na konta ba warrior Braza te ba mboka mususu na konta bango ageto zaka ndesika moko parce que toza na biso pe kaka batu moko donc ne moi ba négocio Angola bazo ça la promotion na bon kitoko en tout cas merci na ba organisation tout et puis merci mingi na président na Paulo Tudilu pour na mon producteur yi mo actif en tout cas ça la promotion ensemble na ba fanatique ba warrior ya Angola salute ngai archevêque Mike Lokambato pe ya na mabele wana ya Luanda tous en Angola kalate tous en Angola boyamba biso bien et surtout pour Alexis Wechi vous la toute boyamba biso bien s'il te plaît la première fois Tony Atama amigo boucha zoya Angola on arrive déjà Kalami tous en Angola wana et puis ça la bien Angola Luanda ya des show et puis nazo Kadolf Muteba Chilamwina to mona kuna bana Luanda ba la biso et pour aza camarade ya yaya nazo luka makasi pe na biso toza baleka yaya Adolf Muteba Chilamwina yo za camarade ya yaya biso toza baleka yaya to salela yaya musala tozo ya Luanda. Très bien, je dis merci à Crispin Chimanga Logi. Oh, Papa Chimanga Logi, balé motepa ya momi. Oh, ya solo. Crispin. Osuma moto musu. Voilà. Et ton côté maintenant, boni la préparation il y a studio à Fally. Nous avons des temps en temps. Nazo biso archevêque nazo banga.
pour vieux oyo silence soit boti wala silence en oiseau bank ça va te marquer et puis ça la vidéo va gément ba silence ma boire ba photo na vidéo et puis ton otali na photo mo ngina jo aza concentré na makambo il travaille donc au bomandé mokili cette fois-ci hein? On va en finir cette fois-ci avec tout le monde pour déjà to silana déjà na peut to monisi en ba oyo balinga ba se rivaliser na biso to beta Paris la défense arena ba fondaki ba hippodrome o ngai na loba ba beta te ba beta pété maintenant comme la soukate te ya beta te producteur musu sazu Katien na ye nganga na ye ex maître na ye akoma lelo porte-parole kana konde tout le monde na mama boy a confirmé que concert ezate nani Nathalie madame onani camionnette mbola ouais alobi ki moi alobi comme pour akoma porte-parole na état la porte bon on habite sur les appels sur ngai légende légende na bandu la ne beta te pe beta te pour na yebi que c'est un aventurier ce monsieur na ninga mabete le monsieur en question c'est un aventurier dans le sens que à cause sa camine à cause qui m'a parlé la défense à cause qui paye moi je dirais pas vraiment qu'au ça mais peut-être il a concert c'est un mythomane sur les simbi c'est un mytho archevêque moi comme on les a ils ont le rôle à faire mais on a parlé la défense to batek à cause qui fait ba kosaka fait pas cause ça ba kosaka ya moni ngana ba to yokana te so ba bundisa nga ti ba bimela nga ba butu wana ti ba luka luka nga ba mo bimela na makasi surtout faire na bosani ngo bimela nga pa pamba ba ko bimela nga na ba butu ti ba bimela nga na ba butu kasi pona dévoiler ba lokuta na bango à cause ya ba mensonge na bango zo lo ba oyo iko bank sana bat na mandako yo koma omuna bato bon chave yo ebité ki ba mise be ba bandoki ki ba ndoki pena ya butu non qui c'est ça na mo partout te kisi te yes ba to so za ndoki asangisi na kisi ndeti nani ndoki te OK asangisi na kisi OK ti bo mona dans bati militaire na kindoki et bon oye on comprend ye patata ngabika ye non pas comme ça ngabina ye bon attends comment muta wa tata ya tata bazandoki bandoki baza bandoki na ndenga solo na sa bajete c'est-à-dire que bango bazolinga bazongisa système akala ya lokuta bazwi mwana oyo abela oyo na ndombolino bakote na kati ya démarche na bango ya celle là bango ba plaque d'or à lokuta ya celle là bango ba croquis ya vendre ya billet pour le mission à question quel est le rôle ou quelle est la démarche ya ndombolino na kati ya musique na biso exact que au moins on explique on peut comprendre donc fallait aussi musique tant alongoli lokuta na musique à Congo musique comme passe et comme très difficile pour comme il faut ça makambo solo pour bandimo et les bango ba musiciens na tout ya mike ba comprendre que ba kokatif qu'est-ce qu'il faut faire il faut ba zongisa lokuta na musique pour ba fonctionner bien pour bon ça lokuta ba fonctionner qu'est-ce qu'ils ont fait ba recruter nous on a ba recruter ba madame jazz ba recruter ba Kali ba recruter ba Marlène Kasanga ba Pamela Chekola ba Virginie Manga ba recruter ba tana tout ba recruter na bandombolino ba musu ba ke kota loba lokuta pour ba Kali auto dévoiler ndombolino siko ba tie na place oyo ya sala comment on biso sala ya solo na internet ya sala ngo sko lokuta nango c'est ba plaque d'or lokuta asala ba croquis ya lokuta ya vente ya ba billet to mona wana yem ta sala ngo ya lokuta d'accord pour sotali ya sala na ye kokana kate vous comprendre asa agent ya empire de man qui on a empire de la haine a parmi ba agent majeur na bango musala na ye ngwana alors tant musique est comme tellement pacifique il faut qu'Abako ça pour s'en sortir. Et bah ça les formes il y a comme même une certaine il y a comme certaines personnes na kati ya buzoba na bangwana o ba ko banda ko défendre buzoba na bangwana la télé. Là c'est que la légende artisan de la vérité na télémé la kabango pe na téléma wana. Et na zo paisa bango ma motali na pandi le long panza bango le roi bana mike en plus de la enzo panza. Ça dit que archevêque vient biso rambo avient na biso dans la promenade vient biso kofelo midi mais faut tout la vérité à Kosaka il a menti pour na Paris la défense arena akena kolobango même na Côte d'Ivoire et là on a sepela teza que azo porté ba lokuta mingi na mboka mpaya mais na na Vincennes na hippodrome de Vincennes le vieux avait confirmé devant la télévision na Côte d'Ivoire alors qu'il a vendu 17 000 na moment wana aya ngomoni siko mama zo biso kaza mutalukuta au siko selo ba sous na teka 2200 billets ateka 2200 billets suite ya annulation wana c'est dit à quoi
nga na epsa bino obeta te pour na expliquer on peut émission tout ça là non expliquer on peut na loba que a na possibilité on te plus de 5000 billets le na facilité compte tenu à la musique à malonga te et puis a bébi sa réputation na parce que ceux qui ont atteint la musique à malonga te à lelo mais ceux qui ont une réputation bien ba bonga ba no ya ba yo ka ta ba nostalgie na ndi ba bakina ba concert ya nyoka longo ndi ba bakina ba concert ba yusundu ne ba bakina ba concert ba grand misusu akala mikolo mais yes que que na image na ya bomango ça dit que aboma un grand travail légendaire au Asala n'a passé l'icolo il y a qui présent et pourquoi parce que Aza toujours qu'on nous a en cours na course na elere mago egle fali pour pas au lieu ça l'on peut na ninga loyal mais on peut na ninga oza loyauté et du coup et boma même musala munene au Asala dans le passé alors ce qui fait que les lois soit concerne yé pour batubaya ils a vraiment passé et yango tindenga na la sûr ya oyeba que concerne yana et betati pour na beki bat boso mabiete et parmi biloko oyo hippodrome bengane lié et longo lié c'est parce que azoko kakote kabiete donc manque à vente et à vente malgré tout voilà déclaration malgré tout comme qu'on laisser même bot il y a Hervé Ferrigo là pour ba fanatique il y a Hervé Ferrigo là-bas qui n'est ni naé mais à coquille quand kabiete et c'était une erreur grave pourquoi parce que yemoko Hervé Ferrigo là ba fanatique ne ba coca kobetissé par la défense arena te pour na poto ba fanatique a faire ba ka 2600 onyos bayaka après la curiosité na bato ba kabela ba bien na bato bayaka filmer ba mpiaka o asalaka mais ba fan na yemoko na poto ba ka 2600 ba pouvoir biso on a parlé la défense arena sur 2600 mais na ING c'est autre chose na ING arena to ba autre chose parce que to ba autre chose bango ba lobby 15000 ba sali sold out biso photo yo ka o bango ba lobby to yo ka o sale lobby il faut ça normalement voilà. Nous qui sommes journalistes information et par ça voilà jusqu'à présent ça les trucs va sold out et puis salle ceux qui montent à senga ceux montent à banga à bomba configuration était salle le ba configuration ça là on linga même pas le configuration lobby bien ça le ba bien que ça secret et comme secret pourquoi pour bango ba que ça salle que comme ça va tout bazo banga nini ya moment ça monde la costa net et ça secret ya yene équipe na ye alors biso tout oyebi ke modi ba fungula ya 6500 et na 6500 to moni mabulu madusu molili batu bazate ba kiti vide ce qui veut dire que ba ki ba 4000 ba 3000 personnes et na 4500 ba ki wana 2000 ba koza ba fan na et puis on se batika là ba ki ba takiri ba bato ba kabila ba billet ou ba mona nsulu ko sala ete mo nui na ndako ba ye ko ya faire un fanatique na potote na yemo mamnol je pense que là où il est d'accord avec moi parce que non constater to pouvoir noir sur blanc à ça la promotion que les kamoki m'en a parlé la défense arena après ça ba journaliste nion sur scène de 1500 $, c'est pas la défense en tout cas la bêta c'était la même l'artiste parce que côté tali a promotion à ça la pena promotion abimi 1600 naé mais le quoi kabay biété à souka na 2600 parce que na ba salle par la défense arena a plus grande salle et robe bêtise qu'on les carté oh bimisa ba bio somba yo et après troté donc mon sala manigas to makiona ezate na ba yenjo ko sala ngonde sala na yenja bimisa ba bia kabi na balabala tout ça mais na Paris la défense ba jane simate et ba nesko ko senga ke batu ba somba pena bien na ninga solo so nani ndo somba bien 2600 o ayo wana tellement promotion les gars magas ba tout 2600 yo solo la ka bien à Charles Tabu aibisa ka nini par rapport ya annulation concert ya faire ou expliquant clair expliquant puis émission ba les billets manque avant ta billet c'est exactement deux chemins deux choses à TK billet parce que na Paris la défense est bon même Venabiso Rambo tant à bêta Paris la défense té ezaki po à TK ki billet ezara Macron selon Kofi té à Kosaki à Kosa na Macron est billet Macron est Kofi té ah oui billet Macron est Kofi Macron na Congo topé na Afrique dans ma mission à part Yusundu il a fallu hein il a fallu puis na batumsus mais Kofi puis na Macron est bien Macron n'a pas le temps frère ba bêtise na bon ezaki yo na zo lobat il a bien ba AFA association de faiblards ils justifient leur échec au nom de Fali à la peau de Fali ne ba justifier ba échec na bango yango sala bango bazala ba faible yango sala ngana benga bango ba faiblard yango sala ngana pesa bango komo bato association ya AFA baza ba lâche baza ba sans esprit baba taureau sans aline sans allure baba ngoto bobo baba kebere pourquoi parce que comment est-ce que bino mi kolobon mi bali en plus
obomi kumisaka bobenga bato musu basi. Mais comment est-ce que bino ba échec na bino tout obosala na vie moi si aboya yo mobali linga yo te nani asalo boye babenga no na ndako olia te omela te osenga bapimela yo obeta concert simba te obimisa album simba te boyo lakta onka na kombo ya mutu moko. Je pense que même basi na bango bakoma ko envier Fally à cause ya mbali na bango parce qu'ils vont dire que c'est que ce gars il est fort. C'est que ça fort à tout puissant. Ton côté là nos dossiers à tonton promoteur mais natala qui déclaration na jouaka juste eloko mo alobaki alobi concert ya faire egola ceux qui et bakata ki yango c'est parce que Fally abenga qui c'était qui abenga na Belgique wana abenga pour que abenga qui roi bakata concert wana. C'est quoi les problèmes? C'est quoi au fait? Je comprends pas. Moni faire ce qui penza à qui pour ne pas utiliser ba mon monsieur m'a bien te mais ça va moi approprier pena on a utiliser pena pour naï mais nabi qui va besoin bien te mais ceux qui averti avec une ouverture d'esprit bato wa tonton promo bato wa tonton porno fa benga na bango fa benga ni makasi ai bisa ke autant à ce qu'on a c'est-à-dire contribuer le côté na carrière na azo kitisa au contre azo kitisa parce que ce qui Fally à un niveau ya benga roi ya Belgique ayebise likambo roi ndimi roi asali c'est que Fally a vraiment tout puissant au lekana Fati parce que Fati aussi la même démarche à que c'est en Belgique ba osunga biso pour la guerre à est roi désisté mais est-ce que Fally alobi na roi asali et zo l'accent combien plus forte que Fally il est encore très puissant. Bon balinga Fally te bon bazaka ba adversaire Fally mais c'est quoi à force ya manque intelligence ba teka Fally na likolo oyo et ko empêcher bato même la génération future ba soit na Fally ba ça la débat ya Fally na faire il y a une époque que na Fally na faire non parce que ba tala que l'autre abane au pesa ba loi ni beko na ba loi et na ba roi ba osala vous comprenez donc si il pense j'ai appris qu'à 6 classes en 2025 à eu diplôme, a eu plutôt brevet qu'en 2025 à âge de 3 ans. N'âge tonton pour moi à 6 classes caractère. A eu brevet à 6 classes quand même. Quand brevet dans Londres kuna et on ça sommes sani en 2025 banda zalaï. Oh, pourquoi ça va toi juriste c'est faux. Atiko za juriste té. Anu ta musique à Mboka na Congo. Anu ta musique ba Congo. Et maman nzambuze a uta orchestre Joana. Kikwenye aya. Auta kuna ok ando betambunda pe ando yemba aba musicien bato ebate tonton porno Rodolphe connaît Rodolphe oh non c'est bate Rodolphe comment le Rodolphe connaît Rodolphe mais Rodolphe azaka musicien ya orchestre na ba Congo ano beta musique ya ba Congo atiko za juriste te ako sa juriste et puis tant que poto nzadi mukande a raté a tous la chance sur ça la formation brevet banda bota matinda kombongo donc brevet liboso a une avenir en 2025 oh là c'est un super idiot c'est un super idiot musicien ya Kitweni oh là un musicien Kitweni ok en de musique ba Congo aza juriste te aza lukuta mona émission ça blague donc puis biso déjà net na internet au décider tant de binga na bakoko pour ça déjà Coco troisième âge l'île Coco internet tozo benga akangami na biso kaka to ligne lisusu te et puis nazo comprendre na eta kangami kombo na ngalo kwa likamususu avant to kotana no wana parce que aujourd'hui on vous traite d'une main noire devant artiste belé faire beta main noire Kofi beta main noire. Tout le monde a même la déclaration, il y a Kofi Olomide que non, voilà, et puis bateau, basala que non, beta na suscité, album nae, et connaîtra Menoir, mais belé. Est-ce que quelque part, balo baramoto ya yibi dongo atami sele bungi, to landelaka muta yiba dongo. Bazol ba bongo c'est par ba makambo ba mona déjà pas fallu ou comment? Archevêque Mike Lokamana lobaki ah la question me tourne en abosani sur mais je pense que je viens de dire une chose ici que nos musiciens sont des faiblards, sont des faibles. Et tellement que bah kokalisus à lire au falloir même musique
quelque part je comprends que Fally a main noire na bango oyebi na point ni aza main noire na bango na point oyo eza ke bazali na bango bien to bando fonctionner musique na bango na ndenge lokuta ye ayo longola bêtise à lokuta ayo mtia siko réalité en place pour ça le succès faut travailler dur faut ça la organiser et lorsque a instauré to peut a imposer système wana c'est alors qu'il y a comme maintenant na bon parce que bon on a système wana ba ko travailler bon pour ba travailler bien il faut que le système wana lokuta donc sur ces points là ba na raison parce que na ko travailler les lots qui na ndenge na ba norme il fallait te ba vérité tout ça c'est très difficile pour eux mais ce que ça pour na ba échec na bango na ndenge baza ko échouer et ça pour na fallait ça maintenant on a tout bien ba kebere ba taureau sans ali ba sans esprit ba lâche parce que mobali vraiment a quitter à tout moment même si exemple mutu wana mutu osala ki o biso toza quand on kola va vite toza na onde toza boy era ba tumsu to yebiki ya linga ngate atila nga bakala mais jamais tu as to lobango to sila na neka na ndenge zo mimanga spirituellement to sila ni spirituellement physiquement to sila ni physiquement nana mayele ya liboma na ko gérer mémoire na yo na gérer penalty na suka okufi na eno na tiyo mo lemi na eno ozongi mutu normal parce que je ne suis pas un lâche je suis un vrai homme bato babenga bato musu ba bonhomme que bango ne ba vrai homme mais nzoko ezaka sens contraire bango ne ba bonhomme parce que ce sont eux qui à tout moment ba yaka ko accuser mutu bato oyo akipaka mutu te alobaka makambo bato te ndeto solo la boy ni makambo to solo ka ya na studio imaginez azo yemba azo linga azo réfléchir et puis tant on bimisa album succès makasi mais bino vous passez tout votre temps ya ko accuser mutu wana ya omoni air moko yona se planning héritier otanda ba longwa na loana lo ya bêtise l'eau ya robima sans esprit kaboy ya omona mutu mwa partout jusqu'au point que olali kotona moi sinon na mona kelele na katikata non donc archevêque comprend que ezaba échec na bango parce que tangi kombo héritier et puis kozala lié na tonton promo balobi héritier azobanga Fally héritier watanabe babi ko tu Fally ko te ngai babi obanga ngai héritier ko banga bon nazolinga Fally parce que Fally après na okota na yo balobi lelo ceux qui héritier zoboye ya kosala polémique na Fally parce que Alexis Witch est là okoloba nini na ba propos oyo tonton promo et surtout bato bazo excité je dirais que ba spiritas bazo vilipande yo ba spiritas balia yo eza musicien qui tweni ya kintweni tonton porno ando beta mbunda abane pe robina ebo bina musique ba kongo o sauter la biso abimela biso ka brisque na biso ya média tu suma bien là chanteur mobe ya ba kongo na pesi kasi ye ayi bato na nyoso abina na zo biso archevêque ayebi koyema banzemba ba kongo ça la blague de tonton porno alors problème na ozani ba faible balingo zala toujours na coalition pour na bundisa Fally parce que le fait que héritier watanabe cause nostra a comprenaki pe a comprena que chemin au bango baza eza ba faible ya ba yuma ngai na ko baser musique na polémique te nga musique na fo na kinesiko na fina ndolanda ba bon exemple ya Fally Ipupa héritier bima na kati ya sona ya lona bango ya ba bêtise wana ya ba zoba ya ba illettré ba impoli ya ko finga batu ya osala en sorte que pour vivre na musique fa finga ka batu héritier a kota siko na monde ya réalité qui est a beta pena musique na ye nzembo nezo betise ba concert nzembo nezo mima ba musicien na poto ba nzembo na yo sala que succès na ezala lelo héritier a sala sous succès ba bêtise et baza ko se sentir seul bango to tikali seul ako dans monde oyo fallait to zala na ya zala ko compagnon d'élite na so po ni mtana moi gaz par rapport na biso alingi so zala na biso te et biso to tikali biso mon qu'est-ce qu'il faut faire il faut to sala ngo boye pour inciter yé à ko taper les sous na buzoba na biso
je pense qu'héritier, il est assez intelligent pour comprendre manigance na bango. Pourquoi? Parce que tant que vous avez ça na légende. Nayebi que na sala ba émission légendaire. O le kina album na succès. O yo neza boye ata album se beta ata ba 6 mois te menga ba émission na ba 2 ans ba 3 ans o ba lobila ati lelo. Nayebi que na légende. Mais bango ba comment koluka ko zongisa ba émission na ngana kala pona bata amai entre ngai na ba spiritas entre ngai na héritier et que nga personne azo banana s'attaquer na héritier. Non. Est-ce que vous avez des problèmes aujourd'hui entre Batu ya Fali na Batu héritier? Vous avez un problème? Toti kala koza lelo ba warrior na ba spiritas même moral le poani parce que mutu na mutu asala mamna. OK. Mutu na mutu obeta musique na ye. Mutu na kwena ye. Mutu na mutu afinga mutu te akota maka la limite na ye. Ana limite na ye. So to lobela ma musique to suki place au photo suka. D'accord. Respect mutuel eza. Biso to s'attaquer na batu lorsque ba s'attaquer na biso. So s'attaquer na biso to s'attaquer no poani. Eza elo héritier adopté. Si on héritier batu ba s'attaquer na été bon à s'attaquer na Fali pourquoi? Pourquoi batu ba banga ka Fali na héritier bazala na climat ya bien. OK. Pourquoi ba linga ka batu héritier finga ka Fali? Biso to s'affilier na mutu te to sali coalition na batu te. Toi-même, moral dans le sens que au fini bisoté au fimoté. Voilà, juste le respect là. On lobby ma bien na bisoté to ma bien na bisoté. Ya yote. On respecter bisoté to respecter. Mais bisoté to président de la République. Soko simbi LR Imabo Fali pour pas aigle King Hassel to l'axo qui est président de la République mais est un roi. Pour un royaume na ya ba warrior. Tokoya, toko zongi so na place na yo. Et siko pourquoi ba linkaka biso to bibana kana ba spiritas poani. Donc c'est la température au besoin lango avec bazo c'est pelaté parce que tozo kipani na bisoté. Mutu mtosa mamnae. Parce que musique à Congo le faut comme aboye. Poto lobela yo faut beta musique. Sala banzembo na beti so ba concert, sala banzembo no batu ba lobela banzembo no. OK. Ba jeo ya kala on ezalaki obeta nde faire, osali 40 nzembo epola mais ozoya na tevo finga na obata. 40 nzembo ya fuatulu oyo moko na bato sena ba babiki epola mais ozo na TV ofinga na bato 40 nzembo e ya fuataba mais oyo ningisi ING tomoni prestation ya Soleil Wanga et ningisi sale tomoni prestation ya JDT ningisi sale te bato banokanga po amone pantalon munene na Soleil Wanga lataki eza oza ya mode alate oya tombola pena ya munene na ngopo ya na mbongo somba balmente ana mbongo somba balasia gate eza to ba monika na pantalon munene wana bagangi o pantalon bano pena ba mystique na costume mkedo admanit sonit nene ba boganga nzembo wana pena avec nzembo wana ba émotion est-ce que nzembo wana ba émotion pour gagner sa bato et puis ba tout ba conseil ya papa Hervé ça ba technique vocale te lelo yemba nzembo bato ba sepela nango. Parce que si biso une technique vocale, c'est plus important sans les années. Valeur, tu peux estime au ça la musique en les années. Parce que si tu veux que tu lobes la musique na, tu sais plus là ça la bande va bien. Et sous quand on a deux personnes, bon bien tu es bon on va bar, tu es bon on va faire, tu es bon on va boire, tu es bon partout. Donc archevêque Mike Lokamba par rapport à la question na yo, OK. Tonton porno azamuto Ferratina. Aza mutu oyo aza sans valeur. Ozo penser que tinda le kawana batina ta vie. Aza mutu oyo lelo il pense que akoki ko gagner vie na dernière minute na sima ya makambo musique. Yango poni li côté les plus pété. Et si ka wapi ba ignare bazala kebele. Pour dire que kuna on se retrouver à l'aise ba koye ba te kazala musicien kintweni na Kinshasa. Ba l'obtient na placement où ils ont mérité même pas. Donc faire azoti na bango parce que faire repose na que guerre ya yena héritier a ko kango susté et ça so beta beta le roi moi guerre ya faire héritier et faire azokokate awata mukete so nga kota confusion biso to banga ka mutute to apena poso ça la coalition na mutute mais to respectaka ba o ba respectaka biso tu respectes Fali on te respecte wata leki na teva lobike na kofinga Fali ya bato pourquoi akipaka bato te asali tala mutu ndenga zo raisonner et autant il s'appelle ka ya ki na classe mutasali lo roto okuma liboma peut-être na bani boy
Elita senga lutu ne ofinga. Mais attends. Na moi si nanga na bana nanga na mwana nanga na bandeko na ba bisanga mes frères mais attends. Mutasa le loté. Ba gens to lion sousté. To soit na musique. La musique. To soit na musique. Beta banze beta ça la bien. Concert à bien. Voilà. Beta ba concert en Kinshasa a pe ko kanga makati ba concert mo yo beta na poto. Ba sollicito pe na ba concert beta ba concert na kin to mona ba wata beta ba 300 ba beta ba 600 ba 1000 beta bongo. C'est alors que to soit na non bien. Kofinga to lion sousté. To longoli na mama musique. Voilà. Kofinga to longoli yango. Lelo apport nini oyo faire go la mema na musique ya Congo. Faire un apport monté dans la musique Congo. Un apport monté. Ceux qui, par exemple, tout le monde dans ma musique, qui n'ont pas les à côté, à cause d'un apport. Les à côté comme quoi, par exemple? À cause d'un apport, mais un apport négatif. Parmi les musiciens, tu as qui est à la classe minute, mais un apport négatif. Toujours la musique, il y a la musique. Quand on a sauté, la musique a un apport. La musique a un apport. Faire la même et le remonter à l'innovation, à imposer les à côté, tu as mis un benjir, barofinga. Leader à liboso bana musique à Congo bana ou avant na kita finga baninga ne leader. Avant les acquéreurs. Tes erreurs. Vous à sala. Tes erreurs. Na yimo kwa récupérer. Eza nenge na ya finga ne batu bongo bosa ki ta finga jibeli bumne ni kwa ngeleka. Asa impoli. Ah non non non. Te faire asa impoli. Te asa impoli. Parce que erreur est en ligne. OK. Ne devant nous bena, ne devant toi sur un avis par exemple moi be sur mutu bon après na rectification ba mo. On les erreurs. Mais on t'a fait ça 1h30 minutes. Il y a finga du début jusqu'à la fin. Il y a bien erreur ndé. Les erreurs ta. Les années nae. Faire ça. On a bien erreur par rapport à un certain âge. Un impoli et hypocrite. Aza mutu mabe, aza mutu finga bato, aza mutu loba mabe pona bato, aza mutu ara se victimiser abima mwana malamu na misa bato. Na biso banda musique a Congo banda leader à liboso, na bien leader, na musicien simple était leader. Avant na kiti bo finga baninga ne leader za faire. Et puis mbala musique et banda même na tatko raté wera loba ki na tinda Sankara. Mais il y a eu ça de suite tinda Marcause. Et tout le monde sait comment est-ce que Marcause a finga bato na ba impôt, na ba insanité na TV. Yé quand dem ta matisa kindu na podium pa finga baninga misusu. Afinga ba imi ba intimité ya baninga misusu. Et ba collègue na yewe. Et baninga ni ba collègue. Yé fere. Ndi ata ba lobi yo kate azotika ka bata bon. Yé fere. Ndi atinda ba finga mama na papa ya fali ba kufa na cercueil na sia mabele. Oh biso do salati. Na tanga kuma mwana na te parce que amuke makasi na niveau émission na tanga te mais atina mutu. Est-ce que kolega mutu la kisi ke yé fere kaka yé master wana fere yé mutatina pe batu na tomona biso tumbala liboso musique akongi zala na ndaku na ye kimbingo ofinga la coste na fali oseka na suka kabel bango 500 € ba film ba video ebima yé master wana fere donc aza penza impoli ha mutu alinga mafinga amoto alinga benjir. Voilà pourquoi tant to lingi to longol ko finga na musique, il ne se sent pas à l'aise. Na motina bato na tubo kinde bo sala bo zong sabo. Orchestre o yeba na cacher ma finga ko le ka faire ezata. Combien de bateaux va rapproche à faire non au faire na lingaka. Moi à Londres à misu minene bino tanga communauté. Yé a finga bato be sanita kina musique o ba beta fali masas me faire a sepela na mama faire a boaka na album. Faire un coup après Kimbi m'a bien président. OK. Donc ça veut dire que Azamuto a même côté négatif a même maman kamwibele amabe. Poli mon zappé bon asa impoli de naissance. D'accord mais c'est un impoli de naissance. Non. Un impoli. Non, tu n'es qu'à juste asa impoli. Apport na mise au bide. T'es na lobby apport na beauté mais c'est un impoli. Asa impoli. Tout ça à la télévision. Kasi asa impoli beaucoup ko bamta impoli ya ko finga. Et ça qu'on finit c'est adjectif qualificatif. Voilà, c'est un père de famille. Mais c'est impoli, vrai ou faux? Bon. C'est vrai qu'il y a une vérité, mais on pas la vérité. Quand là tu n'as pas question là. Mais bon, il y a pas la vérité pour aller. Vrai ou faux faire ça impoli? Parce que c'est un impoli. Tu lingi sur la impolitesse la musique à Congo. Tous les kawana. Tu lingi impolitesse la musique à Congo. Tous les kawana. Alors merci na bande ko tout batala biso, merci na Lido Debo. Le grand manager na kati à Paris, Lido Debo na kati à Paris, donc côté logistique en tout cas, vous êtes très fort Ludovic Debo.
na pesio bambo tenanga. Abraham Wata, aigle de Djobour. Voilà. Les génies, Abraham Wata, Lorenzo Papi, Batoko, millionnaire silencieux. Voilà, tu peux citer. Maître Justin Kerry. Tu peux citer Blanchard Kabanga. Na Katia Paris, coup d'œil raté, Blanchard Kabanga. Tokiti Ménon. Toujours Alexis Witch. Alexis, Batwala Labou, Alexis. Na ba ilunga ba mo fin. Ba ilunga. Fait atindi ilunga finga. Te atindi te. Ilunga nde amoni que zo manqué patron na manqué le wa. Ilunga lobi a milanga mabele. Abe ameloni ni? A milanga mabele. Ah, donc ilunga yondo zana au moins ki boni ba wa PD. Amelanga bat mabele. Donc nga mo mbali o milanga mabele. Moi qui wa PD, bino ni ba wa PD. Boko c'est la batu makam. Bon, et puis ilunga a misete aranga fere yo do fe anga tinge pa nga so pe na buto yo sala ta ilunga na kindo kino zala nonga so na buto pa nga na like ilunga okotikala na porte on a tina tongo to filmer to twa na internet et pas nga ba doki ba kota ta ilunga ebite ilunga yo melanga mabele ilunga soki fere mutazo tinda yo milanga mabele na butu tala ilunga ya okokangama na popo ilunga za nganga ya fere aza po ilunga misente aibo yemba te aibo bina te mutacha ba vocal ebele aibo et puis ba kisi tala moso te ba soka ba ilunga na bana bango na ba grand p ba raswana bazalaka ba kisi simelaka bango ba pigme kisi simelaka bango ya sakana te ya za nganga ya fere ilunga nazo ebiso kozwa faya okokangama na porte ndako na ngati na tango mais ba bi makambo ya ilu okangama na tala na ngati na tango makambo ya ilu salo barai ko makati na suka ayo melo mabele pamba tamona kana akokangama pina na ndako na ngati na tango po eza nganga fere okanga na ndako ndeni akanga ki pede no sala na fere pa ngate biso ba pede ba rate te ko pas ki des fois bino mosala ngo biso ba pede ba rate donc tala ndenge azo dévoiler ki pede ni na miso bato soki faire atanga na ndako c'est pas comment va na ndako faire so ma femme légitime à faire bobo va na faire ndako moko pour ma ndako mona faire il nous avait dit que c'est moi na ndako mona faire bon on a évité faire na à légitimement que n'ata que moi sine pena ndako po ba marine ba no sane on attend ba lambo salle déjeuner ba filmer nani ba ça ba exercice ba mbale so ti faire en dimanche moi na mobali ya boya comme c'est moi sinae de bi que pas bon que ça bien te na télévision mais kasi yango na zolo bate bu yimo na mbala zo ba milanga mabele ndi ngana mo mbali basi ni ba milanga mabele mi bali ne basi ba milanga basi mabele o comprendre mobali nde o mila mwasi mabele mwasi ameli mobali mabele ye aza bien kaza aza ninga aza ko eloko aza ko kanguru bien kaza na ba forme na tout mais aza quand même mwana mbali ya ko milanga libele et archevêque so ba maziwa akanga mi ko milanga libele maziwa azo biso mabele ba milanga na fere ku ne ko kite oh ye mabele ni ba milanga na fere ko kite ilunga biso ya pedeta na c'est bien le temps est le maître absolu de tout des hommes talande ba secret mo bima ke ba ba des fois ba des fois bimisela batu eza ya bango mo po biso no to lobate ngana na lobate ngina ke mila mo mbali mabili ngaki mila mo mbali bande ngaki mila mo mbali libele ibe no ndeni ngaki mila mo mbali libele ngai atozo tanga mili kyongo ndenge ni mais nous wakanga mika mila mabele nanga et papa moi sinanga déjà mila ngo tala ilunga mela libela fere nena na ngwa mobila na ngaite et puis mabela fere so mo minene bongo epuna ilunga Alex aussi toza na télévision mais kasi on tozolo ba na TV9 obo ça sera question na na ngana ngata bazo mo mamnanga ezaki na TVPK ngapi na bazo na mtalo on fini pe mutu ka musicien mtalo bien voilà mais ça na fini mutu amela na mabele ko ya mo sa faire légitime ya ndako ozo confirmer alors si dans la télévision ozo confirmer si na confirmons ilunga mo yo mo déjà ilunga no na ndako mo na faire madame faire pena ilunga madame faire ya mukusa ya mukuse na mosi yo cameraman yo seka amo ça fait oza télévision papa oh biso eke banda mukila komisa mana na mona mona mobala osenga tamela libela mona mobala e mutatinga za faire ndinga mela ya faire ne fa bikini ba ko mela ya na butu ona moyibo na bite sa mande d'accord ilunga
kindoki no zalaka nango wana po ilunga za ndoki ilunga ntango babo mama na wanga botaka ye akanisaka ezalaka mbala akasani ta bota mbala aganga lwaku ezo biso mamu nini ce soir wana wetu aza mutu tata mbala to ba yota mbala to mutu mbala ko forme yo lebala te to ba mona leli ne papa aza mutu papa na ilunga wanga na zemi sur place neni mwana wetu to akola bongo abima na forme mbala ti ilunga mama wango kasani tabota mbala mama ilunga akaniteni tabota mbala maboti mutu sikotanga kona bakindoki netwaye Kishasa bakutani mpe na shetani bakomi mwasi na mobali bamova ndako moko bakomela na mabele non yesu komokanga mami makali bele na OK mais ça va kokanga mami na libele na eza kininga kindoki toluka ya luso asa zero toluka ya luso na ndenge ya kibomoto non boye peut-être ça n'est pas blanc la blague te wana zongo ya solo pour alba yon sérieux na ndenge kibomoto boye archevêque oui na ndenge kibomoto boye kilu ilunga akozo akisa kutana nga te OK comprendre bon to ngolo bango sika sala na butu yango nazo kebise déjà osoki aeshenga ko kangama wana pa nanga bandoki bakota te to okangé wa pinda ko sala les formules mo wana akangam na palais akangama na bengi ba caméra ba yo filmer na tongo na bingi ba Richard ba yo filmer na bingi Richard na bols ba filmer to publier. Voilà, aujourd'hui Alexis est trop problématique avec tout le monde apparemment. Les cauchemars. Les gardien du temple. Kotoyo tonton promo, Kotoyo Ilunga Kotoyo petit nonani petit non mon boyau kana pe sauter era. Donc côté mais na mon côté Robin on a basé déjà pardon. Nazoya. Te na limbisi na za mutu so basé pardon fona na limbisa. Na moni ndeko na biso artiste abetaka pa ya Robin Mondibu. Atukolela na kombo na yo alobi en tout cas Alexis totikeli yo makambo. Maoloba totikeli yo. Ozo distraire bango. Na limbisi bango parce que batutu babenga pe partout hein. Maître Justin Keri Baro de Kinshasa, Lorenzo Papi Batoko millionnaire silencieux, baebisinga limbisa bango kaka po basengi pardon. Indien a sengi pardon à travers et puis ba pardon monsieur senga na ninga kuzu o indien mozo senga à travers venanga gote mascotte na limbisi mais na kopesa la condition moko po ngai na beta kaka so basimbi yaya na limbisi mais en tout cas vous manquez sous ya respecter parce que si vous manquez sous ya respect na rozala obligé ya ko beta bino lisusu nga naza chef de guerre naza seigneur et chef de guerre kamikaze vivant légende de la vérité, l'artisan de la vérité. Na limbisi Robinho est-ce que vous avez parlé bateau déranger concert ya Robinho Mundi makas te na lekende na succès eza te na déranger maloba na ngande fort te za maloba na ngande ce n'est pas bien te maloba na ngande on fait ta concert te eza vérité te na bundisi te eza vérité na ndoloba ya manka ya na respect a manqué vient na respect il fallait vient na na bité so mona mama onde ngata na benga fali yaya na pesa ko mulolo ya batu benga yaya aza vient na ngai mais aza vient na oyo Robin abi osuka kana aza yaya na nga te na limi na nga na suka na nga na veranda mais aza sko ya na nga ponga lwa ya na ngai bata intérêt bolinga bakutana ndako po biso tona posana te bato intérêt bolinga bakutana yaya bazala na yaya bamona ba te biso tango te ngana elete yi papa o papa na ta président et me dire que papa na ngona besoin te osala razana po o biso ka mona président bato de hôtel bana banolinga bamona bazala na président de la république exact nga ya na nga ya fali c'est mon grand frère et puis likolo et qui grand frère wana aza valeur ya Congo benel ya Congo valeur sûre il faut te protéger to batila likolo na ngo lisusu na warrior likolo na ngo lisusu chef de guerre likolo na ngo lisusu H24 24 sur 24 caméra de surveillance seigneur et chef de guerre kamikaze vivant gardien du temple légende ngai commandant des opérations unité spéciale. C'est-à-dire que tout comme bêtise les canins tout le bango déjà na Robinho to ayi na royaume ayebi kizaki bongo yemu Robinho no bundila do bunda yemu no bimaso e yindi abimi to bundi na ayi penga soda na ngai ba to no bunda na bango siko tango akei akatisa komi rebelle akomi nanga biso toza gouvernement fatite vérité biso toza gouvernement fatite oyo aroya koti mama rebelle akoti facilement zugoma te
Oza royaume ba warrior. Vérité à Robin comme c'est comme il rebelle comme M23 ton ya to bête to kanyo to na kasho. Nous sommes dans vérité à comme la vérité à lobby vérité. Bon vérité selon yo to monga ba vérité, yo to ba vérité nini. O Robin a lobby. A pas qu'on manquer ba respect vérité ni. Bakenda pa ya moko boye ba pesi bango eloko te. Isa vérité te. Isa vérité te quoi. Tes abosolo te nango asing déjà pardon chevêque. Na ko salé bilo non alors vérité. Tu asing déjà pardon. Non bon, c'est bon déjà pardon et sili en tout cas na limbisi ana limbisi aza frère Nabiso a continuer ça la musique nae soit ça la musique bien te soutenir ye pour combattre non c'est que nazande na succès makasi maloba na nga yo kanande makasi trop tant on a encore recadrer mutunde ça la bon donc ce qui concerne ceux qui concerne comment qui hérité et ça pour na nga ite ça ka ye bon c'est normal ba misane ba ya kité voilà na limbisi d'accord est-ce que la confiance no banane Batebele hein Bandombolino je dérange archevêque Mike Lokamba natanga ki ba petit na era je dérange bête moi nana era lelo sans doute batutu ba yebi ke aza madame c'est une madame aza madame era et puis batutu ba yebi journaliste mo ya awa na tanga komote era asenga ba keni boîte ba ki boîte ba meli whisky to ba sisi bo ba keni ola escama amona normal ba ke kuna era côté le mutakala era côté la massa na nga on a bems mutakala na tan kombo à côté la bems mutakala so tan kombo bo c'est solo à côté la bems mutakala mon dieu azobini la ka bems azo ganga c'est cool bems azo ganga c'est cool azobini la bems eza pembe bems mon dieu c'est vrai là na tan kombo era c'est une femme mon kilo dans la réalité belé c'est une femme akumema bems kong ba meli ba whisky na bems meli na whisky ndezalaka et s'il tout que faisait RDL qui ba faisait bems ça côté na chambre après quelques minutes bems ça tout le côté la mutakala mundo opela era côté la bems mutakala na chambre faut na quatre plans à côté azobina azobalusaka abwe azobal atepe nzembo ya fali atinzembo malin tesa bems azo ganga donc tellement bems a ganga ki makasi esali ndeti asala crise d'accord nde batu bayaki donc baza batu oyo na koki olanda te parce que batu baza ko honorer pena biso te j'ai compris pourquoi aswana na basi j'ai compris pourquoi vraiment aswana na basi bon azande ko na na mona rappeur moko boswana na makasi te petit na nga gouve pena nde ye na féliciter ke poani parce que a petit moko boye aza fidèle bango baza ba école na ngati bana école Alexis Witch aza fidèle na musicien na ça c'est bien mais na bayake kana eloko moko lokuta ba za msu faute n'était mais ça système ya akuta kuna mais pamba soldat madame Fer Enan Fer ana bango gouve fait partie aza petit moko boye o azolanda aza baza banu balandi idéologie na ngai bano bana école na pour une fois déjà ibsango bato donc soki okanga na maternité soko okanga makolo me babimati babano nga na boti ba gouve banani babano so lande bien tala bien d'accord tala lobel na tala bien on comprend que voilà wana Alex d'accord mais il y a moi maïle mukie en fait d'accord donc c'est-à-dire que archevêque Kotoyo bon baloba kuna que Kotoyo na royaume na biso ba warrior que na ça donc lelo combattant avec les épées aiguës mingi na tikala nga moko baya ba seda ba faire ngam na mo simba partout koto parce que discours comme on regretter un jour bon on a zela ka tant ma musique on ici la soki non regretter pour na peso baté je sais que je défends cause moroza noble et nzamba pesinga makasi mpifo yo sala ngo pourquoi pas na défendre pour na mbongo te pour na bonga na vie te pour so bonga na vie ngamo na sala makambu na nga miso na yebi déjà kilongo na bonga na vie eza pour na ngote eza pour na ko protéger ka ba valeur ou ba tutu ba ninga ko bomba et tellement je gêne les gens tellement na koisa ba kabal tellement na koisa ba campagne tellement na koisa ka ba adversaire ya omoni ba nyonso baza contre nga. Et j'en ai rien à foutre tant que ba warrior ba na simananga tant que elle reima go aigle azali bosso na biso. D'accord. Voilà. Tous à sujet à Souka avant de clôturer, il y a Koffi Olomide donc ça na audio mo izo tambola déjà na ba réseau o azolo ba qui a un problème na héritier watana bete aza patron de la musique congolaise bolinga te bomoni te ke ba nzembo na ye
pour assaler dans mon remix et bêta ils ont toujours un succès. Alors vu que Spiritas base à la maille les locaux la héritier Watanabe yeso galinga répondre mutu aroyandi na émission on les a qui émission té na habité Kofi alingi a se laver ou comment azano mutu mo kokama muté na auto lo bana débit OK on a yo na biso na auto mo na auto lo bana débit a baza genre bateau balinga bazala ebele bazala ensemble pour abundisa mutu mo et géniteur yelo ko wana mingi eza Koffi Olomide o ya créer clan wana pour combattre Fally ce qui est le contraire parce que bateau normalement fallait Koffi azala wana pour défendre Fally parce que Fally a travaillé na parce que Fally azala collaborateur na direct fallait normalement azala côté Fally pour mongo ko meka ko isa ba kapel mso lokuta ba parce que il a travaillé na Fally mais à cause de jalousie à cause haine à cause de motema mabe akenda sangana na bato na tout o ba bundi saka elere imago Fally pour pas aigle moi na nzambe le guide de champion d'Afrique et voilà aujourd'hui le fait que mon thème mabe nae et bimi na mpoa sabato tout ba moni na solo on a expliqué on l'esprit tas ont compris que c'est un méchant ba attaquer alingia ya à se victimiser alubaki ngai vraiment tant ngai pena muto ko hérité moins que rien te so ko bien hérité muto lo ko hérité ça va ko diminuer pe ka hérité donc ko diminuer les sous cela yo diminuer les sous hérité ay ko doser les sous pour non l'accepter que azel roté mais tant on lo sous que il faut bolo bande que non na lingara trop faire que hérité est-ce que voilà hérité a que mandé amour et pas nae d'accord pour hérité a déjà na wera c'est bon il coquille pour hérité hérité na tant hérité complexé tant à sans esprit tant kota ba kabal na yete po a wele la kozalaka na ye hérité a un artiste musicien ça peut carrière na ndingi na ye non solo il fait son carrière il trace son chemin et les vieux a commandé na suka maro ebate ka komi na suka amata kita patron musique mboko te patron musique mboko ya Fally Koffi amata kita mais l'audio ngona to kinga le patron de la musique na lobiso a tete mais j'exige un débat avec Koffi j'exige un débat moi et Koffi a démontrer ngande nini aza patron musique ngala démontrer comment est-ce qu'il fallait un patron musique je exige un débat contradictoire moi et monsieur Koffi Olomide a démontré nga ndenge aza patron ngana démontrer ndenge nini fallait un patron ko leki na musique mboko d'accord amata kita aloba ne so loba patron musique mboko te patron musique mboko c'est le rey mago Fally pour pas aigle le king guide El Maranoche atuba soul aigle yene patron musique mboko o atra au sombrier atra ko distraire biso audio o afuita ngoyi mokoti ya si to ebité atinelo madame Sandra Kazadi abimission asali ba jeune yemo amata kita yo zo mona ne ko laver Koffi Olomide na ndenge bato wano kole ke no alobi mabe alobi peka su mabe lisusu alobi su mabe lisusu yo ça alobi bien agolo bien te orgueil bolingo amour ya une affaire et comme c'est zoba comme na zoba na bolingo pamba e mabe te ko zoba na bolingo so lingi mutu ninga koma zoba na bolingo ya lo baso mutazo respecter ninga koma zoba na bolingo azo sentir bolingo wana ipa ya faire nyo so ba respecta ka ye o epo na ye iti afinga yo wapi Fally afinga yo wapi nyoka longa afinga yo wapi muto bata abumbu wana banika succès boya kanya bambo le succès na ni shora mbemba mandundu talaka bana afinga ki ye wapi atiko kosa biso aza méchant tolinga musique na sala avant mais ye moko mutu a méchant et musique to sala mikolo eza mabe a excuser biso mais en vérité mais tala ndinga sakaje jibe tala ndinga fini jibe atrablamba ba chinois est-ce que papa chéri na mongo so na mona na pototé mais ye pays ça dérangé comment Koffi Olomide na niveau na ye le patron de la musique congolaise de la rumba congolaise ndenge ni na ko kendo defa mbongo epa ya mwana jibe aucun defa mbongo pas jibe obi ko defa mbongo pas jibe mwana jibe te nga en fait nga problème ngazani en aucun cas ou nulle part tout mona jibe a la teva le ba que Koffi a defa mbongo ni mbongo aloba ngote
mais to moni na audio ki na audio ndenge Kofi azolobaki Jiba lata bilamba ba chinois. Ah vie yo ko pa yo na papa chinois molata. Ah oui, c'est molata. Pourquoi te won to ba vérité. Na bi archevêque biso tout na to bota la biso papa chéri Kabila na papa chéri so Kabila bilamba. Na Jiba Kabila bilamba ozoyana. Na Kofi Kabila bilamba. Na Kofi Kabila bilamba ozoyana. Na Jiba Kabila. Na zo ba kodo na minene na lata ngana lata ndeni. Ba pantalon na minene on lata na lata ndeni. Papa chéri au moins aux hommes moi Gucci no moi boy aux hommes moi Florent no moi chemise moi bien aux hommes moi bien oh là aux hommes on a bien oh là ta aux a pas l'aise eh yibilamba ya lata ma be wana ye mone mkonzoti na bilamba na Chine mado kitoka somba ka bilamba na Chine pona toyebi papa chéri na mbongo makasi amuta ko kele lo so bilamba na jamais papa chéri so bilamba na Chine. Mais jamais. Mais que polémique sous Makassia. Jamais. Il y a vraiment Makassia entre Kofi et Jiba. Aluka kanini na vie à papa chéri pour Jiba répondre à été. Jiba tanga kombo na été. Et le bataille emo Kofi le minda lui à lui Azam Motoyo Soika likambo na kombo na ye batwa traiter ka Azam mabe. Kasi parce que Azam mabe solo ba déjà mai ngana pas maté. Pourquoi Netboy par exemple hein? Bon tu sais que Jiba ba mauni na sima caméra ya batama. Mais tu quand on a TV mais pourquoi on a TV? Jiba qui pas kita photo banane nda fuiter à faire fuiter et ça madame Sandra on a sur la journée d'investigation la madame Sandra oui peut-être que ça une conversation privée tu éviter comme dans les réseaux sociaux et ça bah j'ai à salon encore pourquoi on ça la audio voice à bon qui dans le niveau démarrer papa chéri na niveau na Jiba na problème n'était Jiba qui paqueté eh comme tu baka qui pas pendant la musique à comment pas fallu mutama kasa na ka kipa Jibe Jiba beta ke kipa yo numéro 1 yo patron musique à Congo yo l'équipe à tout mais même mutu yo l'équipe au fin la kipa côté mais tikat et là ça que o baba fin na est tellement mabé que ils ont banni sanga asuka mabé na niveau mo bien té. Et comment peut le niveau que tout ya s'attaque à Nabonga qui paquete. Il s'attaque à Wera qui paquete. Il s'attaque à Fali Falas qui paquete. Il s'attaque à Jiba qui paquete. Quand il nous s'attaque à Nabonga. Mais mon temps peut se combo koko bien Zombo à qui paquete comme c'est bébé chéri na. Mon temps le pas qui a mouyibi faire à qui paquete. Mon temps c'est biso qui a tiré la papier na poche à qui paquete. À qui paquete bateau ba qui paquete wana. Est-ce que mon attaque est normal? Et na félicitations à Jibem Piana. Ningi pena ni attaquer ka kipa. Et puis, crois-moi, jamais je dois répondre. Je dois répondre. Aïe que je dois répondre. Na audio ya Kofi Olomide a lobby que malamu na Congo eza yé moko Kofi Olomide. À part yé mutazaki mutawala meza yé. Après cet exemple il y a Ferrego la lobby. Bon, moi, je suis fait là à Finganga. Mais la limbisa y et heureusement, Ferre a compris. Donc, Kofi Olomide a reconnaître que nous avons un à quel moment plus loin pour nous le Fali Poupa, du Cap la merveille, où on a attendu à l'andaka, moi, on a un sima, pour nous y succès. Pour nous boto la succès. Ce qui le loyer Kofi Olomide, ou bien nous traiter à Zamabe. Ce qui mec ko kanga photo atana moi si a Fali ou encore na moi na Fali mais ba te belé ba ko piquer ba crise vous on a que les lola bozo la Kofi mabe un moment donné pe Kofi en personne et là moi Alex Wich ori ko loba ni na manso Kofi Olomide lobi na audio que les loso ka a meki ko sa photo na moi Kofi moi na Fali la communauté mobimba piquer ba crise communauté mobimba balandanga awa na makambo na loba siko. Parce que c'est très important. Wana lingasi ma intégrité nationale et les règles magu aigle Fali pour pas l'intouchable. OK. Fali fois à l'intouchable pour yasim marabatouté. Je vais expliquer. Par contre, il faut savoir lobby azam mutu ya mabe na musique à Congo. Wana torobeta mabo tobaki na raison. Dire que yé mutu malamu yé Kofi yé mutu malamu na musique à Congo. Alimbisaka. Amusaka na biso toni. C'est jouer avec nous. C'est jouer vraiment avec nous. Avant Limbisa Ferre, hein? Avant que Limbisa Ferre, car Limbisa Ferre pour un muto malam, a soin
ya ndekoni oyo alala na balabala na Canada. Alimbisa ve Joniko. Po akangela ve Joniko kanda likola 20 000, so ya $5,000. Azwa soin ya bana na ye, o baka na poto bakoma ba droguer po azwa soin na bango lisusu te atanga asu bakombo na bango te. Avant limbisa avant pena ton dimaki yaza mutu malamu. Ndeni ozo boza mutu malamu ba membre famille ba souffrir, soit disant mutu mbongo mutu bien. Ndeni ozo boza mutu malamu bana no propre bota misusu linga ko reconnaître bango te. Ndeni ozo boza mutu malamu na Franco balila na kombono, nyoka longa lila na kombono, pepe kala lila na kombono, kinkesta lila na kombono yo, papa wemba ti akufa na kanda na ye. Yo mutu malamu, okena coucher na mosta kinkesta na ndako kinkesta poani. Soza mutu malamu. Aïbisa biso pourquoi ba beba na vie bubu liondela. Aïbisa biso vérité pourquoi yé beba na vie bubu liondela. O mutu malamu na musique ya Congo za la bongo. O soza na ke yende mutu mabe na musique ya Congo. Fa lo bane bongo yende mutu mabe na musique ya Congo. Dire que fali ayi anga iba mo ane succès. O yende mutu ayi mo iba succès. Po yende mutu ayi ba succès. So ba yiba succès Suzuki, ayiba succès Somona, ayiba succès batu nyonso na lelo ba se retrouver nul na musique. Ezaka ya falita. Fallait moi na nzambe. Pourtant fallait ça la succès na droit chemin de l'histoire na ngino bébé. Tant ça le succès na Sénat, tant azo nous ba grand maman qui nous a invité na biti de l'histoire na Zalata. Quand les longs fallait ko iba succès ya de l'histoire. Est-ce que déjà yo mona raconte ya de l'histoire na fali na restaurant, na hôtel, na bar, à part na ba manifestation. Manipulation topé campagne wana lelo et si mater archevêque. Et si mater. Amono siliki hein. Té no siliki té no zongi c'est na place na. Parce que c'est un manipulateur. Vous comprenez? Azo nga manipuler bato. Yazo lobakeno so iba moni yakangi photo na keina eko to abanena na mwasi wana mwasi ou na mwana moko ya fali ya mwasi eko déranger bato eko madame oui alobi beaucoup bako piquer crise. Ya on a dit oui bako piquer crise. Oui, et pourquoi? C'est ko faire la mental d'assiette lo. Mais c'est ça et pourquoi? Parce que yene toka parce que ton muto toyoka ki ba funda pour na viol. To banga ezala solo za lukuta to banga qui a violé mwana na biso to lobite ke asalango ezala solo ezala lukuta soto moni na mona na biso e déranger biso même de yoka fali na dossier viol. Est-ce que yoka de fali na dossier à viol? Est-ce que kobimana mon tu faux à la rave? Est-ce que yoka de fali na dossier à viol? Oh. Est-ce que yoka de fali fini dans ces abatu ba fesse? Wana za obiso to mona ra bo to mona ra te bo ba na misala na ndako. Oh, to mona raté. Yoka déjà fallu na dossier mon boy que non fallu na abimi na mwasi ya mutu ne king kester aloba ke ya bima na mwasi na ye. On king kester aloba ke ya bima na mwasi na ye. Yoka déjà fallu abima na mwasi muninga na ye to na mwasi musicien mon marié. Soki to moni pe na ye kana ke inate kana bana falite na bana tout ya basi to banga. Par rapport ya réputation na ye. Par rapport à la réputation, les danseuses baloba. Chaque danseuse a les cannes émission na tourne pour le baquet à la na bango. Oh basi tout baloba. Na bo basala na ba clip. Na bo balba tout baloba. Il est connu na makambwana. Mais seulement que biso toyebi que c'est un manipulateur. En plus, tant on lo bongo. Yaka si biso to ebite ki mama niki na mama ki na to nginaki a ki mtenge na sima na ba audio ya leki ni mama wife bimat ebima neni mama wife azo composer pona akenda kutu musika ba kosila fali ba mapasa ye azo bana na mapasa a posta bango na page na ye a pesa bango force a soutenir bango genre que eza makambo solo fallait awangana affaire ya okoko. Ah oui, Alzheimer ou quoi? Abosani biso to bosani ta affaire en Cocoana. Il a appuyé ça, il a posté ça dans sa propre page. Pression et bateau à effacer ça. Mais malheureusement, il a besoin de capture. Oh, il y a aussi Tobo Sani. Fallait qu'il paqueter, fallait calculer, fallait coutanara, na dibiston, na ba circonstances. Fallait superstar mondial. Mais apparemment, pour faire ses pélaratés, hein. Bon, sauf ses pélaratés, sauf ses pélaratés, avec sa balmena bing sa moi en été. Et pour ce biso, bing si biso to kende. So c'est platé après qui ça va marque on a tout avec ça bande parce que moi non pas ndima pour moi non ba déjà qui me ta comment futa ba facture ya ndako na bango yimta mo lesa mama na ye yimta mo kipe ba depuis yimta ki parana ba Saint James Rolls ba comment na charge ya Diliston ta mo s'occuper na bango donc moi pas pexer ça te pesa musala na ye oh na lo route la fois passée wana route mon kebo mona mo so cop mo ye ba peut-être $5 millions. Aigle ba fouté par exemple 20 millions.
Didi Stone va faire par exemple 2 millions 3 millions bah ça la film na ndenge ya film bah ça la Rose na Jack bah ça la ngoma kasi comme ça piquer crise au film moi genre Roméo et Juliette il y a Jack na Rose film mon drame et il y a Bolingo Penza on comprend merci comment on expliquer nazo comprendre mais d'un côté mutalingi na ina mwana na d'un côté on zo mimango wapi pona nina luka ka mwana na pona nina lingaka ngama na mwana na ye eza ba donc na donc fali nenga za bonga na ketchup super femme moi c'est qui toko bongo lo wana na ketchup niveau ko lobela moi c'est qui toko bongo lo wana na ketchup moi so ba respectaka bongo moi so bota 5 bana me ko sanita bota te ko sa américaine so tal botu na ngwa so la na miliki oto na miel tu penses que lukani libanda bato bana basa bilumba binde fo ngilo luka ba libanda et puis fallait le musicien le plus discipliné de la terre bato tout ba ebi fallait on a besoin de distance on a besoin aura et de distance de distance on a aura ya yé ça c'est vrai mais ça pour na et puis ça mon qui est par rapport ya fali nous ça va j'ai de moment on met une net de distance appelle moi net le roi fali allez de distance c'est bon mais de très loin de très loin et le roi mago même pas la cheville même pas le talent vous on prend am qui ma casse devant fali et fali cela ça bien à dire ça pour ça leki na ekaka s'il non yé mon madame on a ko faire le bani fallait un garçon un peu plus particulier à présentant fali et pas maman lié comme garçon et comme son fils à présentant fali et pas Didi comme tonton na bango grand frère na bango à combien plus forte raison sur ba coûter na milieu professionnel ba solo laté pour y alingité ce que Didi Stone na boy pour qu'il na bilo on ndak bo liani Saint James va vivre ndeni depuis on vivre ndeni maman li va vivre ne pas solo la bango qui mo ya zo bateka pekisi ba kende mais alors ba pe ko le yango ba photo alors ba pe ko le yango quand il dit que non fali azolinga yiba aura il y a Didi azuwa so ya yiba ba aura ya batu sunde Sandrali na lobara na biso fali n'a pas besoin de ça fali ana kisite fali aza mwana nzambe fali succès na euta na lola fali succès na euta panzambe fali awele la rata afinga ka batuta alobaka mabe batuta si ça va succès ta soki yende mutaza banenge na babi omoni mutu oyo azara na buti do linga basi ya baninga na ye azalaka soki amoni muninga ni mo sona mo sina mo banga pour cela ka seniti muninga na linga mo sine po ya sala ngo so oyo salaka ko kantate ke batutu basala ngo ko kantate vous comprenez ce qui a ça le bien à faire ce n'est pas parce que faire aza sonné neni et ça ba na point commun likita bosangani yando kangiringiri yando kabova na yando kamo fleri pour le robot ma vie mon musical oh bazoko kapete ti lelo et ça par amour ta ce qui par amour vraiment ye mutu fala zaninga za fali po fali banalo orchestre na ye fala finga été fala loba mabe na été fala alinga kapé batu ba finga été fala linga pe batu ba ki pété. Okay. D'accord, je pense que yena luka kaka sala mabe na fali. D'accord. Et puis fala éviter ka batu tout ba monaka. D'accord. Donc atika ko salila mon mutamalamu ba taza malamu mutamalamu fo ba loba no ndeke oza malamu biso to lobana tout maza mabe po to mona mabe en tout moment à chaque fois ba musicien tout ba lobang yebisa ngaso lelo ba fali ba mabe envers ye bon ce ko ba lombo ba sala ni nyoka longa sala ni yebisa biso non papa ba sala ni bato tout ba jiba sala ni ou la sala ni po ya beba na mokili mobimba bato na tout ba sala ni c'est dommage. Vraiment. L'élo, manipulation, il est sauté. Jamais. D'accord. D'accord, en tout cas, Alexis Wechi, tu commis vraiment à Simangonga. Vraiment, les mafia écoute, pas mon ampé. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On se revoit prochainement pour élargir un peu le débat Nabiso. Merci à Richard Ontessa. Avant, on peut tirer. Hein. On peut tirer déjà, c'est bon. Malobaïza. Voilà, il faut que on a pas ça lobela yemo sayo. On a lobelé penza. Non, voilà papa. Bon Céline bah c'est avec na habite na lobela mutu le mabe. Est-ce que c'est ni
Il faut que je lui parle vraiment. Na français ça, il faut que je lui parle vraiment. Mabe ça. Donc ce qu'on a lobi na lingala nde bimi mabe. Kasi ki bantu on habité, on a bifona lobele penza pona na maloba loba na ye. Mabe ni na sali. D'accord. Merci à Richard Ontessa, merci na Alexis Wechi. Tozo prochainement. On a senti vraiment que Malobezali mais bomba yango tozo prochainement et remercier mes non? Merci beaucoup à Lorenzo Papi Batoko, millionnaire silencieux, patron des patrons, les richissimes, les millionnaires. Donc, merci beaucoup à maître Jisen Keri Baro de Kinshasa, maître Jisen Keri, la tête qui fonctionne. Merci beaucoup. Merci Abraham Ouatta, aigle de Djobour. Aigle de Djobour, Abraham Ouatta, les génies. Salut tes frères et Sikoza. Ma grande sœur chérie, Clarisse Mouyem, Yavien Nanga Guilen Ansebe. Maman Mimi Ituni, mais maman, la maman des mamans. Salutez. D'accord, Yannick Kineya Rombox, le millionnaire congolais, Topesi Bambote en Afrique du Sud, Bana Djobo, Bana Cape Town, Bana Birman, Topesi Bino Bambote, Yannick Kineya Rombox, Bouraki Giliga, Tomonaki, et puis Napesi Mbote dans la Ligue de Ludovic, les grands managers, dans côté Italie, à logistique, dans France Mobimba, Lido Debo, donc Napesi Bambote, et pourquoi pas na Blanchard Kabanga. Des raté na kati à Paris na PC et Bambote et na zongi rapidement na grand frère nanga le vénérable grand maître choisi Matata Ange Céleste na PC Bambote big up pour nous tout place aux Ali na PC vraiment Bambote. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Richard Ntessa, merci à Bols Claude Juma Mobala Mosimoko tout le monde en a lobby pour le numéro Yassika. C'est parti. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.